Nazali ponandi misa motelo côté. Motonio soazali libre, on est en démocratie. Motonio soazali libre ya kondima pe ya koboya. Hein? Motonio soazali ya kosala analyse naie, choix naie intellectuel, on est là comme c'est quelque chose qui est à Paris. Motonio soazali polémiquer nandenge naie, ngape nazota na ba réseaux sociaux, les gens qui parlent. Je ne peux pas confirmer à quelqu'un oye witibo, puisque ngape naza un homme en chair comme tout le monde. Donc, Motoza libre à accepter ou à accepter. Mais moi, en tant que Mokonzi à Bandalungwa, je suis là pour nater et que tout garder et l'Okoana pour comme il est historique Nabiso. Mais, ngana yebi yango que non, et les gars qui samedi na Boutou. Et là qui na deux camions et yaki. Et yé moko et mema ke loko. Alors, monsieur, les gens qui na mindele, na quelques noirs qui na kati, na ba militaire. Tant ba komi awa, ba militaire ba cercler place à l'opération bandi. Avant ba tie loko yo, mindele ba bando ba français. O te to tia awa, hein? On a bazo le batiko que no ba tia place, ba tia nini soki monolito. Er ba tia ngo ba sala opération moko rapide. Opération on est umela kité. Et puis, non, les qui mindele mi balé, na ba noir. Et puis, il y a quelques militaires qui sont kati. Ba cercle place au bomona. Comment ça Zubabi, comment on va faire un monolithe. Et puis, on va payer belé déjà, on va payer belé. Mais, biso bana bandal. Et puis, mayango moko, et puis mayango moko. Mais on a eu pas tani. Na mera ko simba on a tani et l'autre mayango mais ni na télé là on a moins ba poser on poser. Et là moi mayango moko te. Ce que on a pas signification nango. Et ça nini, pour ni ba tionga na bandal pe utu wapi. Ba do ba tionga na biti. Ni les na kati, l'autre nous est bello, ni les na kati. L'autre nous est bagaya ngwana. Bote penza awa tozali na Bandalungwa na commune na Bandal na baka yawo bala nyosa banda ba komona na baka yawo penza population la muki na tongo ba moni eloko ebimi toko yeba te babi eza pyramide mingi batali balobi ete ezara mingi na États-Unis na Dubai eza signe pe to ebite banani baloni yango ba musu balobi ete bamona ki na butu batu balata bazambala noir ba yeba tongia ba pozango kasi ba musu pe babi ebimene yango mo yango population penda etomboki babi fo babuka eloko elongwa to ebite bolanda keke réaction à peuple congolais et puis tozongi bongo na si Bote maman. Biso kana la biso za makasi pone loko. Côté loko uteli to ebité ebimeli brisque. Ba misusu balobi ba poser mais biso ba to mona na tongo. Posa na biso za to buka yango to ba nini za na kati. Il faut to yeba ka loko za na kati. Ati butu, il faut to yeba loko za. Suka langa. Bon. Et loko ngana mona o dimanche. Na ma dimanche na ba tongo, de me dimanche. Na ma dimanche. Surtout to yeba. Ndene loko bako tshela loko yo, ça pourtant commune yeba. Ouais, tout to yebité. Est-ce que ça asala msana na butu? En plus, pendant mon publicitaire là il y a chef coutumier. Lemba so lemba. Na président Félix. So ndene tamba tshela loko mbanga balongo le pano wana. Pendant la chose arrêté, so ba ekomi akala. Bachele photo mususu, chaque jour bachele photo mususu. So ndene wana longwe directement bachele loko. Il faut que le gouvernement peut faire à la présence. Depuis Bimawa, le gouvernement peut faire tout le temps. Et puis, depuis Kadi, on a dimanche. Dimanche. Samedi na butu. On a dimanche. Ndeni siko le gouvernement, siko yo. Basa le côté pour le logo. To tumba yango, to tumba yango.
bon vraiment comme c'est biso hein babio eza menolite menolite ezaka libanga et makana sa mabele mais oya siko donc comme c'est biso vraiment to yawa to kuti bon oyo parati ba tanga samedi na butu tango groupe sa tini batuna ba na butu wana basisi bakoti na flat oyo ya finesse oyo baso masanga ba meli selo bango babike ezali signe ya paix ke mboka eza na kimia nde bachaki eloko oyo mais soki mboka eza na kimia fallait batango na moi biso tozomona et puis bape biso explication mais bango bachaka na butu biso na couvre-feu bango ba profiter donc na couvre-feu wana bango na cesse bango sala mamususu alors il faut baya expliquer biso alors le collège de la commune Bandal donc il faut bato groupe sa Bandal après biso explication soki te tozofungula ngo toyeba na kati ya nini eza wana tofungula ngo toyeba nini eza kati wana poni po bango tante na mboka eloko pyramide mo boye et monsieur ko ta conscience sécurité biso toyebi te donc mais il faut appeler yango pour fallait pas soki bena eza bena ya bien ya signe ya paix fallait pas tango na moi to mona pas signifier biso bango soki ba tango na butu biso na couvre-feu c'est que couvre-feu yo salema ya mamuso na cesse zo leka ya mabe bazo planter bio mususu ya mabe na mboka biso tozo yebate biso tozo mboka ya Nzambe mokonza vraiment yango to lobi bourgmestre il faut aya sabiso après sabiso explication quand tu toza wa soki ya yete biso to buko yango to yeba nini babobi na kati wana pop commune za ye mutu akotala entité oyo ndenge nini bayeba planter monument mais ye azangi explication ya kopesa batuni ye kuna na ba YouTube asoto bake to moni ba video na ye asoto bake eza menolite et ba payer belé so be awa to kamwe mais okena butu ba plana ba tunaye awa c'est que eza ele ko ya mabe eza ba franc-maçonnerie ndeko da salobaki oui toza toujours ka na Bandal peuple congolais batomboki balobi gouverneur to pe bourgmestre a commune na Bandal kita penza awa noki te bakobuka eloko libende oyo mais c'est comme si pesa makasi moya kobuka ngo penda eza te papa era na lobate mais elonga ina lobaka toko funga to beloko na kati toko to abso funga to baka to confirmer eza state na to abso to baka eloko na kati rosa nini to ninga to fungola na nina tuna kaka so eza esthétique ba ibisa biso kaka yango nda nina lobaka oui toko na même il faut boka Bonjour maman. Bon, biso to vani na kanko koloa. Bon, biso to tomboki po anil po to mona yango na nte. Selon pende bato Bandal ba témoigner ba bike ba ki ko poser yango. Ne pe su to yoka ke o balobi yango ezalaka signe et la sakemboka et ana pe. So pe yango na biso ba jeune misale ate. Pe yango euti wapi. Nde to ana posa to yeba. To ana posa to yeba eloko oyo nanya te yango euti wapi ezanini po na bamboka miso to mona ba marque de la bête ba na à travers abo. Eko mara biloko donc eza ba signe diabolique ba signe yo. Ya ba signe mabe. To luka ba pa to tombola ngo nde to kwa lusa ngo to mona eloko na se. Maman. Oui, depuis Boutou Nazalaki Awa, la Bible dit ceci, vers la fin de temps, on a mystérieux beloko salima. Oh, ezanango réellement mystérieux. Et ça beloko mo ba marque 1666 balingi ba imposer en fait que tout ça la trompe. C'est comme quoi balingi ba imposer loi moko en fait que to adopter yango sur ba statut oyo. Et puis sur tout na Bible, au moins bien à Babylone, ezalaki pe na statut moko, oh ezalaki imposer ba adorer yango. Yango réellement atteint les États-Unis bati yango. Ce qu'on a Congo a balingi ba tromper image à batou que ebimi yango moko non. Parce qu'avant hier à minuit, ils étaient là lorsque composé yango. Ça allait plus ou moins 30 minutes à longo et bakei.
Et c'est le comment vous allez marque 666, marque de la bête et la pharmaçon. Balingi ba président cité. Bateka noir banzamba la noir. Bakina ba chip na bangwana. Même pas. Même pas. Malamoko bayeka baleki. Ceux qui ba bon mon ata ba sécurité ba banque oyo. Ba expliquer nous très clair. Ce sont des choses aux alliés réellement balingi ba mener loi moko aux alliés loi moko de la bête. Na kata Congo affaire comme s'il n'y a pas jamais cause à son guerre. Nzambé, écoutez, ceux qui ont la Bible, na un roi, Nzamba lobinini. S'il n'y a pas Nzamba zanini, Colombe, Kimia et moi on a raté ma tomoni Kimia en gros jamais. Kimia ça vient de cœur de l'homme. Ce n'est pas comme ça on peut voir tout le monde Kimia. C'est parce que oh bah tcho, il va imposer loi moko ya mabe na mboka. Donc nous sommes faire le fin de temps. Honte à moi, ton picolango. Maman, la Bible dit ceci, hein? Pourquoi Nzambé a bien qui Gédéon Géribal? Parce qu'à quoi ça y a des démons, stati à balle. Ça, c'est stati moko incarné dans le monde à Molili. Il faut écouter premièrement. Parce que Mboko Zamboka Nzambé Zamboka ba statiteux. C'est ça peuple congolais. Oui, maman, Maman, nazo comprendre te loba eko tela biso o ceux qui magie, ceux qui nini. Na katikati ya butu bazo tena 1 heure, 0 heure. Mais ba epo ba boma bato bien ba epo ba sala nini. Mamba boto comprendre on te faut ba buka ngoka. To ebelo reza ya kati. Ba buka ngo. O ba chango kocha, izelo mote, ba chango kocha. Bachango kocha ya mashimote ngauti pona ngande polikulu ngape ando basuko zakaka bati kocha tubilo ma kindoki na kati ava bacha batuni nani watu na biso to e batu ezani voilà oui batu azaiti wape na ndi mate mutu te mutu azaiti d'accord azati ba ocha na butu to mo bacha na butu te beza tina na ngote balongolelo na wakaki na ngo tala tina ngo balongola tu oyo c'est là information to zubabi ba comme on va bien en monolithe et bimi va payer belé déjà va payer belé mais biso bana bandal e bima yango moko ba bima yango moko mais ngana yaki pona tani na meka ko simba ngona tano elo bima yango mais ni na telele ngona mo ba poser on ko poser et lo mo bima yango moko te ce que to ba signification nango eza nini kwani ba chonga na bandal pe utu wapi ba do ba chonga na biti ni eza na kati lo to ndo belo ni eza na kati lo to ndo ba yango wana. Bon, Nangai, signe oyo, et puis c'est déjà image moko mabe. Ceux qui ça et logo ça la carte. Ba yeb sabiso ke ezale logo bo ça la carte. Bon na miso desingai na mona kango na États-Unis à partir des réseaux sociaux. Na Maison Blanche, na sima Maison Blanche ya mulai okuta mukuse. Ya mulai penza mulai. Na Canada na moni yango mais biso soki bena ke oui basali yango système ya pyramide basali yango ko sala soki bo poser loko bo sali yango encadrement faut comment ta par écrit ba ba mo ta par écrit wana ba mo na ke oui a teze loko bo eza na kati mais bino boye na butu ande ba yaki wana kwado oyo asa awawa apul na ye wana etaka mingi na couleur côté de sali ba na butu na ba mindele ba police na gourmet sa bandal bazalaki ba ye ba wisa bo mamunda bo mimunda ba timboli place oyo ba timboli ba juselo ba ke boka na sanseto wana siko to yeba eloko mukuse to yeba eloko nini ba tie na kati o biso za biso to yeba eloko voilà ba sida salamaka nande ba fongola biso boulevard awa sida pena comment au salama soki ba osela so mouton awa ba le biso ba osela so mouton ya problème te biso zo te bakaka eloko nini eza na kati ba la so vérité pour les États-Unis to moni yango mais te éviter soki pena eza pe c'est vrai que eloko ba ba ke pyramide bimi les États-Unis ba confirmer biso pété que eza pena yango les États-Unis ba confirmer biso pété mais oya biso oyo eza tol ba moteur ko monter ce que eloko eza na kati ba biso vrai que to sala eloko boye eloko eza na kati eza pona bo c'est tout eloko biso toyeka po toyeba yango wana. Bon ngali lo bangana lo ba première d'abord ezali
mboka na biso faut respecter notre président. Comment ça fait que beaucoup ça na butu batu ba yebite balamika na temps ba moné logo boy. Donc tout le monde c'est un peu aventure parce que beaucoup mais c'est tant webi que logo e sala mana bandal il faut batu ba yeba botse boy botsa te kombo moko boto webi que et des statut to art ya boye to yebite parce que loka to yebite ngai na mona kitang musala o do salema mais tinde sili na comprendre pété eza nini eza pyramide to eza nini. Donc en bref tokoloba soki ba pesa biso idée ya eloko ekozala bien so ba pesa idée na ngote tozo buka yango po to boyi ba biloko oyo eza na sens te na mboka. Oui balantia chamo bote bon papa Moboy a continué à Google à tel locaux a expliqué biso que ezelo mo ezolo avec sa symbole ya signe à la paix ya kimia la kata mboka mais ce c'est là qui est locaux mo ezolo avec sa symbole ya kimia la kata mboka ya paix il fallait pas tirer na mo il va poser un peu peine c'est mona mais pas comprendre pas mona ngona na tongo mais on peut tout comprendre été ce que c'est locaux de paix sa kimia symbole la paix na kata mboka fallait pas tirer na mo il ne sa mona pour ndenge ça na tout comprendre été mais pourtant ndenge zana photo ya Fati Beton ezalaki atomona ngote fo ezonga te pana Fati ezalaka pano ya Fati ezalaka photo ezonga mais ngana yebi yango keno elekaki samedi na butu ezalaki na 2 camions eyaki eye moko ememaki eloko alo mosusu ezalaki na mindele na quelques noirs bazalaki na kati na ba militaire ntango bakomi awa ba militaire bacercle place oyo à l'opération bandi avant bati eloko oyo mindele babando ba français ote totia awa hein on a bazo lo batiko ke no ba bati a place bati ya nini soki monolito er bati yango basala opération moko rapide opération ane umela kité et puis non ezalaki mindele mi balé na ba noir et puis na quelques militaires bazaki na kati ba cercle place oyo bomona oyo. Oui, il va cercler. C'est quand on va cercler, on va dire qu'on look à place, que nous bâtis à place, bâtis à nini local. Il y a moi qui na camion, et bah qui na 2 camions, il y a qui na camion, et puis tant qu'on va ici qu'on tire la place oyo, bah zui, ceux qui monolithe oyo, bah zui on va poser en haut. Tant qu'on va poser en haut, bah zong si ma belé, bah zui ndem ma belé tika la ki bah kebo kango na li na kota li damo mo na ngambo kuna. Bah kebo kango kuna na ngambo. Et puis opération na basala ngo rapide. Ezalaki samedi na butu. Basala ngo rapide vraiment umela kité. Siko eloko we kam saso que non eloko e uti wapi? Te omoni ngai nazo condamner mingi bukumesa ya komi na bandal. Événement za sala maya zalaki wapi? Il faut aya expliquer biso comment bati eloko oyo. Banani baye ko tia yango. Baza banani. Puisque mindele wana mibale bauti wapi so bauti na Allemagne so bauti na France so bauti wapi aya ko expliquer biso poti siko tozozwa suite po so tozwi suite il faut to luka kendo to bengi basala nzambe baye bapanzi yango bon to boite mais il faut ko benga basala nzambe baye basangani basali prière puisque tolandi information que ebimi na ba Suède hein tolandi information que ebimi na ba Suède na ba États-Unis ba place ebele mais na minute oyo to mona ngo eza awa OK no ba ko poser toza na kolona tozo mona pasi toma biloka boesa lokwa kindoki ba oboma biso toyebe tina eloko te toyebi kama eloko te tomona ka boyo kindoki te ba oboma biso o dikamba suka yango wana. Oui, Bozali Kolanda Biso partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga Télévision. Merci Penza, Bozali qui est belé et tukitaki na place Bakaya ou na commune ya Bandalungwa ici ka Penza peuple a tomboka ki na tongo moko boye amoni monolithe et bimi. Amoni monolithe et bimi likamba pasi penza peuple balobi ete ezali signe liminanci ezali signe penza ya franc-maçonnerie kasi biso tozali bapandisango totikaki kimia te sengeki pe toyoka sentinelle ya commune ya Bandalungwa azali bongo bourgmestre Bailon de totiki no bolanda penza ndenge ni to sololaki na bourgmestre Bailon et puis tozongi bongo na sima.
Bonjour, monsieur le journaliste. Ya Bandalungwa. Ah non, les ali monolithes abîment la bandale, les ali phénomènes moko scientifiques, c'est culturel et apparaîtra qu'une fois l'an dans un pays. Et ça, abîme déjà dans les États-Unis, dans Roumanie, dans le Canada, en France, en Suède et tout, plusieurs pays. Et le Congo a la chance en Afrique pour la toute première fois. Le monolithe est bimé les bisous. Ya biso ebimi kobiba to baloni ko ba te mabele ba mubwaki na ngambo ya mapango ya nzina nzina ndeko na ngai okotuna ebimi kobima phénomène oyo naturel okoloba na koloba na yo nini po moto alobi no abwaki mabele amonaki le babwaki mabele bamonaki yango na l'air nini puisque nga naza bourgmestre naza na tous les services avec moi na kei ngai moto na babengaki na tongo na yaki komona yango dimanche donc ebimaki dimanche mokolo yenga oyo tokumisaka nkolo yango oyo tomonaki na kapeti penja buton kuna batu bayakaki baso tia moto balongoli photo ya chef coutumier moko ya juste en face balongoli bakei na yango ko baloni mo butu na metango penja yo ko bete équilibre bakabikolo mosusu yango lezo comme ça bayimbo kama moke mais kwa do yango azalaki na le couvre-feu bandaka 21h ngai mokonzi ya bandal natambolaki bandalungwa po natambolaka na poka pona kotala effectivité le week-end na commune nanga soki penza eza kotosama. Je me souviens na longwaki bandalungwa na 23h quelque na zongi na ndako. Ye azalaki wana bon nga naza po na ko juger motote nga naza kolandela na ye ba phénomène oyo esalami na bandalungwa culturel po na commune na bandalungwa pe po na bato nyonso ndenge esalamaka na bekolo nyonso et lelo bandalungwa a été récompensé. Lelo penza ntango bayimboka baso bali kotomboka ntango moko nsima mosusu nini penza yo kwa bourgmestre ya bandalungwa wali kobanza kwamba ntango tokoloba deja bazobeta yango mabende batomboka mpona nini soki babeti yango ezali destruction puisque yo okuti eloko ebimi na mabele ya l'état eza lokola okuti diamant wana tout ce qui est na mabele ya l'état eza ya l'état soki olobi obuka baokanga yo okende prison puisque yo ekobuka okobuka pourquoi de quel droit yo ekodétruire eloko oyo ezali ya Congo eza ya yo te soki obuki okomona juge. Du point de vue spiritualité ezalaki na mwa basala mosusu nzambe balaki oyo bi ete penza ezali eloko ya baframason oyo penza ezali mpona koya kokanga bilenge ya bandale bakende oboso te oyo baboni bakanisi penza. Ndeko journaliste, moi je suis un intellectuel, Natangi classe, je n'entre pas dans de polémiques, il y a franc-maçonnerie, il y a nini et tout. Comment un franc-maçon peut venir là? Est-ce que vous croire na biloko ya bassesse ndenge wana? Oza intellectuel, oza journaliste lelo, oko croire na biloko pamba pamba. Soki bango balingi ba délivrer Congo, soki aza ya nzambe a délivrer assemblée yango ebunga. Oui ou non? Alors ben non, esprit mabé yeto sambeli et disparaître. Allaiter les histoires comme ça, pensons culturellement et intellectuellement pour notre pays, puisque c'est pour Bandal, c'est pas pour Naba Biloro Pampamba. Tant que Baimboka, Bafandi, baliko ndimate eloko wana penza ibingu bakolo mosusu tata mokonzi ya bandal nini penza kobanto kosala activité oyo kosala pote ondimisa bayimboka ya etenge ya bandal et ondite iwa nazali pona ndimisa moto eloko te moto nyonso azali libre, on est en démocratie, moto nyonso azali libre ya kondima pe ya koboya moto nyonso ali ya kosala analyse na ye choix na ye intellectuel, on est là comme c'est quelque chose qui est à Paris moto nyonso akopolémiquer na ndenge na ye nga pe nazotala na ba réseaux sociaux les gens qui parlent je ne peux pas confirmer à quelqu'un oyo witibo
puisque Ngapé Naza, un homme en chair comme tout le monde. Donc, Motoaza libre à accepter ou à accepter. Mais moi, en tant que Mokonzi à Bandalungwa, je suis là pour noter et que tout garder et le Koana pour comme il est historique Nabiso. Pourquoi la PDC Kamounite Wana Pende comme historique nini penza oyo bandi pour la sécuriser sika tout peut pour immortaliser sika Wana penza etika la citoyen. Oui, déjà Mokonzi à ville province de Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka Zoaki décision que place Wana à partir il y a début mars awa toza ko fleurir ango toza ko embellir ango azali au courant nango to solo la Guinée lobby na 8h ya tongo et to ko fleurir yango bien to ko embellir ango puisque na esika wana pe Mokonzi ya mboka oyo babengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton chef de l'État à lansaki kin bopeto be na esika wana, donc il faut tout immortaliser. Est-ce que monsieur le bourgmestre a un contact na population naie pour expliquer bango manuela bango monolithe ezali nini a expliquer bango des gens qui étaient sur terre parce que lelo maye ko tunda po malaya mbona est-ce que vous allez kina bango pour lelo ba tondi sunde belé koleka naza ko loba lelo pour bourgmestre aza pe na mosala moyen nazala wana l'air nyonso ezali te toza na service ya culture ya oyo kozala wana pona kote ya bato kolakisa pe na kosenga bato te bakota na Google babeta monolithe M-O-N-O-L-I-T-H-E pour baye ba monolithe ezali eloko nini. Donc mutonyo soleno na portable na ye akokota na Google akomona yango. Donc batala phénomène monolithe ezali nini na bamboka nini oyo elekaki. Donc bazala kimia eza bombe te ezali nini te, mais c'est quelque chose qui se passe dans le monde. Au contraire, Bandalungwa est béni. Congo tozana kimia. Mokonzi ya biso Fachi Béton aye pona kimia. Donc kimia ebandi tomoni union sacrée. L'air kaka sali discours mwana nyonso ya Congo akoti na kati ya union sacrée. Majorité moko totale. Ça veut dire que kimia moko ezali. Alors bandal ezana kimia te bandal ezana kimia. C'est le lot que ça ko déranger lelo la planète entière. Ezali pandémie oyo tobengi Covid-19 azako mité na vitesse moko. Makasi a changé en Afrique du Sud, a commis Vogue 2, et en Angleterre a commis Vogue 2, en Afrique du Sud a commis Covid-19 N501 V2, na Brésil lisusu, et lo kondeza kotungisa mokili yango wana. Mais Congo ezana kimia, tozo sambela kaka ke bandeko na biso ya Est oyo bazali ko attaquer na banguna, tosilisa yango na mbula oyo, et le chef de l'État a pris la décision ya kotia base kuna po ete bandeko ya biso batika kokufa gratuitement po na mabelo ya biso ya bakoko na biso. Mais Bandalungwa ezana kimia et le Congo ezana kimia to sambela ndeke bapesa mokonzi ya mboka makoki nyonso ekosalama po ete kimia ekota na Est bandeko batika kokufa gratuitement. Maloba na openza esuka na maso to suka mate lancement kingo to sama kana wanda na kongo ka laki isika 2021 bula ya bikam tata mkonzi mboka akomi mtamshi ya Union Africaine ni lope sipo ya bui ni kubuti kubima na komi na yo ya Bandalungwa maloba esuka na bana banda pe na baimboka banso bakotala no kiko o bana banda na lobake commune na bino bozala na esengo puisque ezali depuis arrivé à Fachi Béton pays à Gentini Ngobila Mbaka, hein, et que Bandal est toujours à l'honneur. Et Bozarolanda à tout moment Bandal à l'honneur, Kin Bopeto, Mokonzia Yakia, ou Asali discours, Yali Boso, Yali Ngala, na Bandalungwa.
Donc tous à la fière na commune na biso. Ba polémique ya pamba totika. Bo CP là par contre, puisque les gens parlent aujourd'hui de Bandal. Tout le monde entier, la planète entière, tous les continents appellent Bandal. Donc c'est un honneur. C'est pas que Bo Chola Nabino, mais c'est Bandal qui est au top aujourd'hui. Merci. Merci.